Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Félix. Mes chers frères et sœurs, chers patriotes, chers amis, il n'y a toujours pas si situation où biso ba Congolais toujours traversé na mboka oya biso. C'est vrai que biso o toza libanda toza ndenge moko te na bango, mais vraiment bande koza pasi. C'est pour ça qu'on parlait muke na aéroport oya biso bandeko ezaka na 4 toilettes. 4 toilettes oyo ba mindele batika. Na de 60 à 65 ou bien de 55 à 60, ezalaki 4 toilettes. De 65 à 60, de 60 à 65, 4 toilettes. Et de 65 à 97, 4 toilettes. Et lelo oyo, 4 toilettes. Mais toyo kananu, mutu oyo azalaki kuna, azako s'exprimer, azako loba yango. Toyo kaina no biso nyonso na bekebe nyonso. Tango tozo kolongo na Kinshasa, ezaki mokolo oyo match ezalaki. Au vendredi. Au match wana sikoyo Marocain bayaki na bavion na bango pepo ebele. Bayaki na bavion na bango ebele. Mais tango bakomi na avion, batali match na bango bakomi kozonga, je vous assure. Dans l'aéroport d'Enjili ndenge ezalaka wana ezaka na toilette moko. Toilette moko wana eza divisé entre basi na bamibali. Pour soki okokuti na kati, okomona toilette ya bamibali. Bazali na 4 toilettes pour bakota na kati. Moko ya kusubela. Kota ya basi na ibite pona na koti kuna te. Bandeko na ngai ba Marocain bayaki ebele ya kosakana te. Oyebiki ba Marocain nyonso wana bakomi kowela. Bandeko na tali, oui. Bakota na toilette moko. Donc na biso bato tozalaki wana ba Congolais na ba Marocain, c'est-à-dire que toilette moko pamba. Plus de, je ne sais pas combien de milliers de bateaux. Donc, les Marocains moyens, ils sont les alités, ils sont les moyens, ils sont les alités, place à côté des alités, les Marocains, ils sont dans le couloir. Tellement que bamela kama sang bamela ki masange belé bamela masanga na bango ya ba moto ba yaki na moto sa balangwe bakomi comme je vous assure toi masube bimi libanda ya aéroport nyonso e Panzani ba Marocain bakomi kosuba na ba kwe nyonso boyebeke ba Marocain bazaka ba africain neti biso bakomi kosuba partout et toilette ezalité na aéroport ya Njili mais to fetaka $55 chaque entrée na sortie. Bon, on est d'accord. Je dis bien, $55 entrée na sortie. Bavion, quoi, y'a kabuto moi. Nako se pinote, aéroport Yandjili, étouffé. Et c'est qu'à côté de mes athées, et c'est qu'à couvrir des athées, et c'est qu'à coucher des athées toilettes. Donc, Batunion soit là, comme Kosuba Nase, Mama Soube Panzani, Soube Panzani, l'aéroport Mobimba. Oh, gaillé. Mais tu fous qu'à $55 entrée à sortie. Oh là 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 là. En tout cas, la commune Kokende. En tout cas, quand moi, flash mon kena lingana, et puis événement na monaki, na kati aéroport Yandjili. Mawa. Omoni ba Marocain ba komi kosuba na couloir, ba Marocain ba sube Panzani partout. Omoni na biso pepe sika okende tete masube aéroport Yandjili ezana toilette moko. Totika makambo ya ba VIP kuna, totika makambo ya soki ndente aéroport ya Njili eza na toilette moko. Toilette moko ana sikoyo ba Marocain ba yaki moyen ya kosunga ezalité sikoyo ba nyonso
tondi na aéroport na biso ba congolais na bango biso nyonso esika moko toilette tondi ba marocain bakomi kosuba na couloir masuba na bango ekomi kopanzana $55 na mutu chaque jour ba avion ekoyaka soki combien congolais mawa. Merci beaucoup. À la prochaine. Na vous appelez pour Nangai, na kena mboka Nangai. On est allé Fantomas. Mboka 365, les grands talibans. Na kosa binote, na pesa nano bande ko Nangai mbote. Chamboyi Tabu Kashoki, yamba mbote ndeko Nangai. Yamba mbote Ted Becker. Yambambote, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de gens. Mais tout ça, nous sommes en volonté égalité. Ministre Ata Moko, moi je vous l'ai dit. Ministre Ata Moko te azana ambition ya kobongisa na domaine na ye. Azate. Ezala nani, donc montunyonso sauf qui peut montunyonso aye kuna pona azwa mbongo atonga ndako. Montunyonso aye kuna po azwa mbongo asomba ndako na poto. Yebe, donc je vous assure na aéroport ya Njili vendredi na yebite soki ba avion ya batu mosusu ya kata 10 ata ya ba français ata ya ba nembele je kaka pona ba marocain ba tondi si Njili mobimba toilette moko ba ko suba partout ba sube bimi bon Baneko, merci beaucoup. Nazo obligé à kolongola yango. Ça fait vraiment mal, hein? Ça fait vraiment mal. Bandeko, est-ce que pour nous bongisa toilette, ba toilette, est-ce que wana peza likambo ya Chilombo? To kende pai to mekano zonge pai. Pour nous cha propriété na aéroport. Est-ce que etali Chilombo? Bato basali 32 ans. Ba toilette wana pour nous chango, est-ce que etalaki Mobutu? Bandeko, bako changer nani na mboka na biso lokote. Parce que surtout ça même tina niveau ya ba toilette. Mutu ayebi tina ya toilette te. Misamawa. Et loko nga na yebisa kandeko na mso na bake et loko na ko kenla kini te za yangwada dabora liboso. Parce que bo bimbi à moins que boza na hotel o minene wana. Toilette na aéroport. Donc, kini solo, aéroport solo. Ngaku tu albai 4 toilettes. Ye mutazana ye kuna lobi toilette mo kaka. Ah! Siko ba marocain pe ba africain. Mais siko ba moniki ye africain noir asa noir. Ngana utaye kotika mutu na garde sur garde Lyon. Mais na chaque hall, il faut travailler toilette. Jamais aucun côté kuna okuto plein te okuta batbalate na batela football awa o pa ko bana ba betaka bale po ba kendo tala ba toilette neke tandani toilette lo pamba mais pona RDC pona congolais toilette lo wa munene bande ko nga beaucoup de politiciens te il y a pas de politiciens professionnels. Même azolo bandenge nini beaucoup bisaka yite po naba oyo bazoko no balelo bango pe bazala ikuna bazalaka ba député bazalaka ba nini donc ba contrôler ka rien tala mbongo ba memi na Maroc 100 000 quelques bon ça ba toilette boni. Et ça même n'a pas volontaire, ou pas la toilette publique. Rien. Est-ce que toilette publique pour au salango, ça demande quoi? Bandeko. Te bamboka ya bazobe yali, mais RDC zamboka ba idiot. Et ça mawa. Alors, tant on a moni yozo kumisa président moko leka ki ya idiot.
donc na moni yo poza idiot. Mutu moko atyenga commentaire awa a combien belé. Parce que na lobaki Mobutu aki criminel, Mobutu aki voleur, Mobutu aki dictateur sanguinaire. A fininga. Après assez à l'obio nga penaza mu Congo, mais nga na tuni yote soza mu Congo toza nani. Bande ko nga mi to landanga. Langage onga na lobio na kosi to na lobi vérité. Ceux qui n'ont pas vérité, au final, pourquoi? Si toi tu éduques tes enfants dans le kouta, je prêche la vérité. 32 ans de pouvoir. Et là, comme un longo tikeli biso. Après moi, c'est le délige. Bah, quand on est réfléchir, ça va te comprendre que ni Mobutu Aluba. Ndeko nanga soza amina nga otilinga makama Mobutu na ko bloquer yo. Pona moni bilo Mobutu elenga susu. Soza otilinga makama Mobutu na ko bloquer yo. Soza makama Mobutu ba ni na ya loba ko zoba tinda pa ba zoba otina ko pananga te. Ponga za zoba te. Tala. Bande nanga tala. Toilette. Ba mosu ba bana na toilette moko eza bien par rapport na ba mboka o ba uti ya bango ba toilette zate ba bana osuma na ba ndenge nini to boy ko loba na boy ko loba seyoto monsieur ko tsana ba conflit mais ceux qui vont na aéroport na bino la toilette moko donc vous êtes salité pas vous êtes salité boy na kitsa sa bokasi biso to salité ndenge wana allez ba di salité exode ya baluba vers Katanga. Mais je ne fais qu'interpeller vos dirigeants. C'est le moment où on a Katanga na baluba. Nanu ba bomanité. Nanu ba salani ma bête. C'est le moment gouvernement à intervenir. Mais même baluba bazolo bilangote. Ay baluba okam sanga bozala ba kere. N'habite baluba so bozala ba kere mboza humain. Donc, peuple la binozo souffri na ndenge nyonso ata muluba mota koleka aloba pona peuple na bango bande ko na kera. Mais l'amour du prochain, ce n'est pas un commandement réservé uniquement à l'église. C'est un commandement universel. L'amour du prochain. Et ça va pour l'église. Ouh! Bon, autant yo sali déjà amour du prochain. Batu déjà mboka na yo bazo souffrir marque wana. Bon bon ça yer descendeni. Bandeko na yo mona ke nazo revenir na mangwele bataka biso na Mobutu. Na po ba expliquer biso te pourquoi tozo mangwele wana. Est-ce que bandeko bino mo bozo mona te ke on dirait mangwele wana bataka biso tokoma bazoba. Parce que mutu nyonso akokoloba ndenge alingi mais soki azuka pouvoir akomi kizengi. Mutu to akoloba ndenge alingi akina ki batie PDG akomi kizengi. Tous les secteurs prioritaires sont dans un état de délabrement avancé. Mais il est là, ils sont toujours avancé et là mais c'est pas possible ça. Ngana okama yo va na poto ozo mundele boke na mboka na biso. Bono tamo na mboka na biso. C'est quoi ça ta salité? Ngaba oyo nga. Na nemo bona ba 97 nga même ba juif na RDC même. Non. Mais ces autres ba problème eza kuna olbi mais o ba niamato batu. Na batu musoto tika kunako osomona bango tango bozo solo la zo tala batu ne bazo raisonner olbi mais ce n'est pas possible. Ça fait mal. Exode oyo tokosuka nango wapi. Na moni mutu moko alobeli yango awawa
Et namoni mutu moko alobeli yango awa bandeko bamosusu na Uganda natia mama oyo même na 2 minutes ya pamba parce que ba air nanga so na lobby déjà ekendeke tout ça bien. Un grand danger arrive. Je vous dis quel danger arrive. Ça va arriver au Katanga. Bandeko, je suis en train de sonner l'alarme. Si les prophètes Mukukubila ne rentrent pas le plus rapidement possible au Katanga, Mukoyoka, et là, il y a l'exode du Kasaï vers le Katanga. Il y a fait ça sur mon amour. En tout cas, par contre, 7 millions de dollars d'Américains. Mais il ne faut pas l'exode au Yerusalem. Il y a beaucoup de nos frères Kasaï qui fuient la misère au Kasaï, même de Kolésé à Tekango, qui partent au Katanga. Mais quand maintenant la paix Katanga, les autres communes mingi, les Katanga deviennent paix. Et comme mon pied, ça va engloutir des tensions au Katanga. Tolinito Zong à la bloc Katanga en 1990, s'il vous plaît. Tolinito Zong en 1990. Félix Sekedi, aide de Colosie, bonjour. Et Félix Sekedi, moi je suis en train de sonner l'alarme. Ça va barder d'ici paix, la Katanga. Pourquoi vous regrettez? Pourquoi? Parce que vous quittez vos villages, vous quittez vos villes parce que la misère, pour aller chez les gens qui sont en train de s'autosuffire dans ma camabike, mais que qu'on appelle la Kasaï, qu'on a tous les dignitaires, batika bango ba Kasaï bakenda na Kinshasa. Bakenda ko tonga banda ko na Kinshasa, bakenda ko sala makambo bango na Kinshasa et le Kasaï est détruit. Oh le Kasaï est un terreau cultivable, oh les lots. Si avec l'agriculture seulement on peut construire le Kasaï. Mais il n'y a pas des hommes. Si les gens l'ont motivé ba yini mongo. Avec les messieurs qui sont venus nous mentir dans 100 jours, qu'il y a tendance sur la Suisse, beaucoup de diplômes dans la bouche, parce que le diplôme est dans la bouche, tout le monde est dans la côté. Au-delà, cet exode rural, je vous dis, si les prophètes, GKM, Kabuka, bonjour, les prophètes Mukukubila ne rentrent pas. Parce que dans un sabino, il n'y a plus quelqu'un, de Baba Katanga, Tebe Baba Katanga, Abada Okanme, Bakatange, Botika, Botika. Mais exode de Rosalema. Bon, bandeko, na banzi boyoki l'essentiel po alobi ka moi trop, ninga lobi, zonga te, voilà, ninga lobi, eza suki 8 minutes, alors à place kokate. Bandeko, tozo bati baluba, baza batu to batute. Bozo kima mboka na bino kokende kolia koluka kolia na Katanga. Mais boyebi histoire, bobo sanga histoire pourquoi? Mais boyebi histoire ndenge bakatangi ba boma bino. Mama o aza ko intervenir na bi soki boko kebate e ko beba lisusu kuna. Ba musuba kila bandondo, ba musuba kila Kinshasa, ba musuba kila Congo central, na Congo central plein, surtout na Lufutoto. Mais baluba munoko bochaka munoko pamba ki vantar ya pamba moni siko ndenge nzamba alakisi bino ke boza batu pamba ya pamba boza be mayele te bakolo bana bino ndenge zela nazwa mutu mususu na banzi yeyo na banzi yeyo pa lobeli yango toyoka lisusu eza mawa. C'est pas du tribalisme. Parfois, on a un tribal. C'est pas du tribalisme. Mes frères du Kasaï, vous ne pouvez pas immigrer chez les autres en masse. C'est comme s'il y a la guerre au Kasaï. Chez vous, au Bakwanga là-bas, il n'y a pas la guerre. C'est seulement vous êtes mal organisé. Quand vous partez à Kinshasa, vous oubliez chez vous. Construisez chez vous. Construisez chez vous. Les Katanga appartiennent aux Katangais. Les Katanga appartiennent aux Katangais. Construisez chez vous. Restez chez vous. Mettez des écoles chez vous. Construisez, développez les Kasaï. Il ne faut pas aller chez les autres en masse. C'est comme s'il y a la guerre. Il n'y a pas la guerre. Vous lobby qui a besoin de pouvoir. Vous avez besoin de pouvoir. Cimetière les Ayabino.
hôpitaux eza ya bino bozala bambongo botonga epa na bino. Mais pourquoi bozomata na batrain likolo ya batrain marchandise bamillion de millions de kasai bozokima boke na Katanga botonga epa na bino. Construisez chez vous. Mais pourquoi vous fouillez chez les autres? Pourquoi? Botonga epa na bino. Monoko ya pamba bozosala monoko papa makelele trop na baréseaux sociaux komanke bato respect. Ok, pas la bino moko, vous êtes le premier où vous souffrez, mais là comme quelqu'un fait béton ani. Tout le monde a béton en hôtel. Bino moko na bo kim na province na bino bozo ki manzala. Bozo ki manzala, vous fouillez la famille pour aller manger du foufou au Katanga. Vous fouillez la famille pour aller manger à Kinshasa. Vous êtes indésirable. On vous aime pas partout dans tout le pays. Vous êtes indésirable. On ne veut pas de vous. Nous sommes fatigués de vous. Partez chez vous. Allez construire chez vous au Katanga. Et allez construire chez vous au Kasaï. Laissez chez les autres. Partez chez vous en bouche. Bon, bandeko, na kati ya ngome. Bandeko, soki nga nazoloba likambo. Soki nga nazoloba likambo. Likambo yango ekokisamaka kaka. Nalobaka na bino awa ke batu oyo bazokima nzala. Bazokimaka nzala. Tala nazoloba ngo. Tala nga nazoloba yango. Pourquoi baluba bazo la honte ya RDC? Et c'est que bino mutu qui mamboka na bino banzala. Pour nini? Parce que muluba za peuple paresseux. Asala bilangate, ayibini basala bilangate, ezala mwasi na bango, bala mwasi muluba omona paresseuse. Bas bayibi ko sa bilangate, mi bali pepe ko loko ngote. Si me balingi ko lia. Balingi ko lia. Tala ka ndi babana on na Dubai. Tala esengo baki na onde bazo lia frite na Dubai. Oazi na mandefo ebele wana awute mboka na Kasai ba memeki sasa ti Dubai akuta na frite azomuna ngo somo ba mindele ba hotela ba bazo kamwa ande ko ya mawa ya soni baluba bongo siko jour bozala pouvoir te parce que garçon a lobby habite linga kabinote province moko lingi bino azate a lobby on gata lobby ngo so ngata lobby ngo ene tribaliste yoka yende nga zolo bango badnyo so zolo bango ni mwana bandiko sa mawa mais construisez chez vous, restez chez vous. Na mboka na bino kuna bakongo bazaki 2 basi bazongaki bazalaka 2 bazonga mais banu baboni na bakongo bozo kedi na ba professeur batuka pona kolia oh bino sa peuple ndengeni bande kwa croyant bota la ndengeni bato bazokende Lubumbashi. Batiki capital balobi toke tala batebele ya fachi vraiment ozomona bana na yo ndenge bazonyoka na kati ya nzela biso ye ndenge tozoki baseleki na kine tala biso ndenge tokende ya fachi toponaki oke oza congolais oza vraiment 100%. Allo bandeko omoni ndenge baza kokende o wana nde bazokende Katanga bomona siko ba congolais soni bandeko bazokende wapi bazokende Uganda botala La cité de Bunagana qui a accueilli les habitants de Runyoni, Chanzu, Isiza et ailleurs, elle aussi vient finalement de se vider de sa population. Pendant que je suis en train de réaliser cette vidéo, je suis en Ouganda et ça se sont des Congolais, tellement fatigués, ils sont en train de fuir vers l'Ouganda. Je ne sais pas vraiment affirmer que toute la population de Bunagana est partie, mais je peux avouer sans peur d'être contredit que plus de 90% de la population a fui vers l'Ouganda. Voilà. Les enfants, les vieillards, les mamans enceintes, les mamans allaitantes aussi. C'est pas vraiment facile, c'est pas facile. C'est un calvaire que la population est en train de traverser. Et Dieu seul
nous viennent en aide parce que c'est lorsque nous sommes en train de constater que peut-être nos autorités ont failli à leurs obligations. Pas facile. Bandeko, passé. Wana obozomona bandeko ya yonanga. Obo moni bazo kima pora nzala na katanga baluba. Baluba kananga, baluba mbujimai. O bazo chamunoko lelo metala pa bauta. Donc so batikala ya kuna ba mususu ne bazo kima na katanga. Mendenge mama na lobi. Bakatange ba yamba bango. Soki un jour babaye bango. Ekozala scandale. Vraiment ekozala scandale. Bon, kende siko o na bomoni na ba mama bazana bazemi dona mboka na biso mo na zemi azata na valeur mon côté. Na bana mike moins de 5 ans bako bazako yeba pasi bazako yeba nzala bazako yeba papa za na valeur te papa baza na valeur te bazo kima bazo kina Uganda. Ah, ndeko na ba mboka ni ba Uganda. De 60 à 65. Biso to yeba ba mboka wana te parce que okoki na kuna te. Ba mboka na okoki na kuna te. Bandiko ya mawa tande bazo kima tande bazo kima. Bon poto lo basiko likambo ya Léopard totalata eloko yo Pinezate. Oui, makabuso otala ngo on dirait ça lukuta. Hein? Makabuso so otala ngo olobite oza lukuta. Bandeko nzambe la gaye. Alors bandeko et pas na moni vraiment que toza koloka. Non, baza ya koloka. Équipe ya Léopard ke kosambela pas ya criminel, un dictateur sanguinaire ou akufa. Après ça bango puissance pour pas que nous gagnions match.
Donc, batouana nyons bakinaye kuna. Oui, les jeunes, les enfants, hein, bano babota misika, ba ebite ki mobutu aki mutu babe, hein. Ndeko moko ona fininga wana, malheureusement, ba commentaire nyons babwa ki kaka 2 minutes après ba longoli yango. Ndeko, naebi âge na yote peut-être vraiment mouké. Ce qui est bien monté que mobutu aki criminel, eza mawa. Et puis ndeko lo mona websa yo histoire. Ils ont des histoires. Mobutu azana kata histoire. Il faut pas le voir comme ye. Ndenge auto baba Mitterrand, ba Chirac tout ça. Ye faut pas le baga yango. Soko sala bolamu to ko lo bayango. Mais soko boma ba to lo ba to sala bolamu te. To lo bani. Je te le dis encore peut-être aux gens qui kanda moko vraiment na moni o comme ina haine makasi pour la vérité. Mais na ko senga na yo tala ngaite. Parce que aux tala ngai vraiment comme ça au kweya. Pour la vérité. Quand on semble n'a pas montré Mobutu. Mobutu, faut que vous voyez un exemple. 66, Mobutu a fait 8 mois, pendant 4 personnes. Ce n'est pas que Baboui Bango par hasard, mais Azobo Mabango a télémi Azo Talabango. Azobo Mamouton Samba Kelly a télémi Azo Talabango. Et tant Wabomi Emmanuel Bamba, à l'objet de Congo, Bolelate, O Bakolela, Nakubo Mabango, O Balelaka Abouanga Bango. Ye wana nem tozo pe exemple. Ndeko, ezana bato bele bazo komelanga o prometa ki biso histoire mboka naza trop pris. Mais nako sala ngo même na avril, même na mai. Nako lobela mingi Kasavubu. Nako lobela mingi Lumumba. Nako lobela na bango nyonso ona lobela mingi Mobutu. 32 ans, po yemta 32 ans de pouvoir. Nako expliquer ndenge bana ona mike bayaki bakuti armée za la kangote bitumbela ki te na kini. Je vais tout expliquer. Et ça ma vérité so yo yebe ko na mboka. So yo yeba ka ko na mboka. Ngwanda a donné l'ordre de tuer Mayele. Yesu soit exemple na mba sa MS. Mais vous bengani ba chrétien, botika osambela ka parce que vous bibliothèque. Bible ezo pekisa mutu so sa kufi. Ozo qui ne peut pas mutakufa en plus un criminel qui oyo actuellement en enfer. Ozo qui ne pas naïe a pu sa chance pour gagner match. À quel vous obati na ba niveau et na ba tu ba cravate sur na ba député. Ah, à toi ba zo ba zebele. Ba mindela ba na ba moto toujours dictateur sanguinaire. Bien que na osala pona bango. Dictateur sanguinaire. Vrai ou faux? Yubino ba petit bo beta ba la binote bo ke ne pas ya moto ya boma bato. Yo nga peut-être Bible bo ba ngote. Soko bo mi moto nanko. Nanko je dis. Ou bien ndoki ole moto. Quelle que soit ta réputation qui n'a fait. Oui ba Bible te.